Bonjour, bonjour, bonsoir Bandeko, bonjour, bonsoir partout où vous êtes dans le monde. Naye kosala cette petite vidéo pour na komeka kato analyser ndenge to salaka ensemble concernant problème et situation oyo komeli artiste nabiso Gladys te oyo aza koni na kombo ya Aïda, c'est une petite émission soto lingaka ajouaka bien barol naye. Voilà, là-bas, vous avez son petit ami, son petit copain. Nenge tolobaka mobali na ye, oyo amutakalize ye. Amutakalize ye, azalaki manager na ye. Amutakalize Aïda na biso tolingaka. Donc, la petite ke biso nyoso tolingaka, ajouaka bien barol na ye. Et puis, nenge ajouaka, esepelisaka biso nyoso. Mais à notre grande surprise hier, on la voit passer. Naba live aza ko expliquer, ça m'a fait vraiment mal comme une maman. Ça m'a fait vraiment mal de voir cette petite oyo a force a joué à cabarol naïe bien Aïda. En la voyant, on voit vraiment c'est une petite hein. Et c'est encore une petite fille qui est en train de se chercher. Et puis elle avait fait connaissance à un monsieur qui a vraiment un mauvais cœur. Il avait fait connaissance à ce messieurs ici là. À ça là, connaissance na mobali oyo. Afin d'être à Londres. Donc voilà. Avant d'être à Londres, Aïda na biso sala qui connaissance na ye. A ABC Aïda ba fongo la Instagram na Facebook. Voilà. A fongo la Instagram na Facebook pour atiaka ba vidéo na ye. Alors à la grande surprise de la fille. Bakabwani déjà na mobali po bayoka na kite mais mobali aso continue ka ko posta ka babiloko na ye le hier discuta pona likambo yango hier mobali oyo na kombo ya Francis botala na mobali yango franchement na kombo ya Francis avandaka na Londres après avoir passé plus d'une année et demie ensemble ba copain na copine alors mobali a eu décision. Il a publié notre petite Otolingaka Mingi Aïda. Il a publié Mutakala na ye. Atiki e likolo. Akati ata mutute atiki e mobimba. Atiki e likolo polele. A partagé ango, a publié ango. Voilà, je crois que Batunibi son soboyebi histoire ango parce que Yemoko Aïda a expliqué qui. Moi, vraiment, dans mes canaux, ça n'a pas analyse ango, mais je voulais d'abord vous montrer. C'est elle et notre petite Aïda, Azala gentille, poli, tout ça là. Et son petit ami, c'est celui-ci, Francis. Abenga kae mingi. À chaque fois, ce qui a zo sala ba théâtre na bango, ba gag na bango, ba salaka, abenga kae mingi, abwaka kae mingi. Na kumba abenga kae manager na ye. Abenga kae manager na ye. Et puis, manager na ye a publié ye. Bandeko, nalinga kito analyser nano ensemble les kambo. Pourquoi pona nini na communauté na biso ezalaka boye? Pourquoi na communauté na biso ezalaka boye? Bolingani na mutu. Bobandi kotini na babiloko privé. Bobandi na ba photo eza privé. Comment okokende ko publier le bolingo esilo bandi ko publier moninga vraiment pona nini tozalaka na ba comportement ya modèle oyo? C'est que les messieurs, ce que Francis a fait, ezali violence de la vie privée d'une personne. Donc c'est une violence de la vie privée d'une personne. Donc Aïda ce qui a fondé, Gladys ce qui a fondé, je crois qu'on va le faire arrêter. Eza vraiment malamute. Nami tunaka ezalaka di ya kwa mibali na biso vraiment. Ezalaka di ya kwa. Oye osepeli na mwana batu. Ayepe asepeli na yo bobandi ko vivre et après obandi ko publier que ça soit moi na moi c'est moi na mobali ezalaka di ya quoi na ba communauté mususu makambo wana eleka te ba ko kangisa yo hein? J'ai eu vraiment pitié de la petite, j'ai eu vraiment pitié de cette petite fille lena mona qui ba publication wana elle savait même pas par où commencer. J'ai vraiment eu pitié de Aïda hein. Pona nini soki bolingani na muto ke bolingo esili.
Les trucs privés, éthiquement privés. Pourquoi publier? Après avoir publié, bagagnan kanini, moi je me demande, franchement, nami tout n'a pas parfois. Après qu'on publie, ok. Après, tu gagnes quoi? Oye pas au déstabiliser Moutou, au déstabiliser la fille. Boyo kanaki, bo fongoli ba Instagram banini. Alors, il y a à lobby bolingo esili parce que bozo yo kanate dès le début azo monake, bozo yo kanate azana basi ebele. Ezelo kwa ko publier moninga wana. Pourquoi eloko se répète à la communauté na biso? Moi je me pose la question, ami tout na souvent. Ezala dit à quoi babiloko? Ezala dit à quoi ko publier na boye? C'est tout dans ma communauté. C'est grave. Que ça soit Batubaza en Afrique, tout Batubaza en Europe. Et ça l'a dit à quoi? Qu'on publie na mouto pour passer qui n'est pas bon moment. Bon, c'est qui? Il était où? Elle était tout pour toi. Bon, c'est qui? Bon, c'est là qui? Bon, c'est là qui nous sommes au ko sala. Mais l'air bozo yo kanate. Il faut savoir assumer. Bozo yo kanate ou yebi que ok, tozo kanalisu souté. Si il faut effacer ba photo wana ya mutu wana. Na ba vidéo. Mais pas besoin de la kaka. Ezala ba pasteur. Ezala ba to baza ba pasteur te. Kaka koko mutakalize batu. Pourquoi ça? Ezala no ba comportement na no ndenge nini oyo. De toutes les façons, attention qui a publié, il y a les gens qui aiment la fille. Hein? Bisoto lingaka ndenge azali. Ezate ke pona ba publier ndi batu ba koboya ye non. Mutu loko langa tabo publier 1000 fois. Na lingaka Aïda makasi na tala kabilo kone makasi. Aza mwana moko a force à kanete. Eza naturel, les gens dont zambe a pesaye. Ya ko jouer. But nous ba se pelana e alembala moko bobando luka. Aza nena no mwana mukeza no na debi. Tala siku ekomi baloba penza mbuma baboka laka libanga ka na mbuma hotela. Donc Francis yo zala ki manager ya solo te. Oya ki pona ba intérêt na yo. De toute façon, les gens apprécient Aïda. Les gens apprécient vraiment Aïda. Je ne pense pas que bouleverser, ça va bouleverser carrière naïe. Je ne pense pas. Hein. Ça ne peut pas bousculer sa carrière. Je ne pense pas. Mais moi, je tout nakanano. Et ça leur a dit à quoi ba comportement wana. Ok, penza o mutakalize mutu. Oh, bo pasa qui n'est pas bon moment. Et ça la kozanga ker. Et ça bozana ba kerte. Vous avez un te mutu ataso ki tosila ina nandimete ke na ki ko mutakalize mutu o bolingana ki ne bo pasa ki ba bon mama bo seka ki bo leka ki bo pesa ki ba bon moment quoi. Pourquoi ko mutakalize yi ce qui est simbité pourquoi to yebaka ko maîtriser eloko wana te na comportement na biso eloko est simbité bo kabwani hein. Ça, c'est quelle mentalité? Oh my God. Et ça dit à quoi? Franchement, et là, comment on a mis tout naka? Na communauté nanga. Toza penza na coronavirus yo. Tozo mona ndenge ba information zo le kabutu moi. Na batukutu ba sambela katena mindele ba komi ko sambela. Mais biso on dirait confinement o batiaki biso kaka pona ba distraction. Mutu moko te azozo wana nuta ya ko réfléchir pourquoi to kote ba confinement oyo est-ce que ekosi la ndenge nini est-ce que solution bazui est-ce que nzambe ko sunga biso to lekate na babiloko na ba nini yo na ba corona oyo e ta ya ko luka elongi ya nzambe ta makambo biso to salaka komutakalize baninga mutu opasa ki ne ba bon moment o mutakalize ye kaka boy kaka na temps opé à confinement c'est comme si confinement eza pona biso te c'est comme si makambo bazo la na ba télévision et batu bazo ko fa butu moy on dirait ya ki pona biso te. Franchement parfois je me demande c'est dit à quoi une petite fille oh eza na début à carrière na ye Asama tout au début à carrière na yo ko bousculer ka carrière na ye kaka boy obimisi mutakala na ye atindela ki yango na privé hein atindeli yango na privé alobi ye pe azana o yayo mais oyebi bien que azape na o yayo mais tellement que tozala kana mitema mabe to réfléchira te ozui obimisi mutakala na ye po batu bayi na ye po na comprendre te po na ko déstabiliser carrière na ye to na comprendre te pourquoi
Pourquoi tu commences? Et puis, Aza Mouta Liboso, te Francis Mouta Liboso, te. Na communauté na biso makambwane zalaka ebele. Dernièrement, lobby, quand il y a pas de jours, ah, bazu pe photo ya mwana moko batie wana, ba lobby, Aza mwana héritier watanabe. Donc, avec des petites filles, bozo sala babilo kwa bo, pona nini bandeko? Pona nini? Pona nini? Osengi mutu photo dès que ozaki na besoin nango na minute wana. Osengi mutu video. Atili lo video ya mutakala. Ozaki na besoin nango na minute wana. Mais pourquoi les recabo kabwani mbala moko bobandi ko publier yango? Et makambo soko tali bi eleka ka mingi na communauté na biso. C'est quoi ça comme comportement? C'est quoi ça comme mentalité? Hein? Boza ko se déshonorer na no bino moko. Po mutu ami lingana no ye moko ko lingate a sambisa batu misusu. Pona nini boye? Pona nini ba comportement ya modele oyo? Eloko oyo ndeko na biso Francis na Londres asali babenga kango violation de la vie privée d'une personne. Eza violation de la vie privée d'une personne. Violation de la vie privée d'une personne. Donc ba kangela kango batu. Photo wana atindela ki yango na privé. Siko bimisi yango public pourquoi? O publier yango pourquoi? Pour epesa yoni. Bolero publier ki yango après. O gagna ki nini? Mutu aboyi o poste biloko na lisusu na Instagram o bobanda ko sangisa bino mi balete. Aboyi o poste. Po bozo yo kanate na ba relation na bino amoureuse. Alobi ko poste yango ko poste su na ba ko poste nga lisusu te kanga nini wana. Kanga page wana na kosala page na kanga moko parce que toze so ensemble te. Est-ce que c'est le ko publier la ngomutu? Yango etinaka na batu akini ba respecta kabiso lisusu te omona mutu moko atremi babandika ko finga batu ya poto. Parce que ba comportement to afishaka et la kisaka penza mutu oyo aza afandi penza na bamboka civilisé. Na batu bafandi na kishasa ba leki biso na kibomoto. Tofandi quand même na mamboko ya mindele mundele azaka babiloko wana taza quand même na respect ya mutu. Respect ya mutu est très important parce que pour batu ba respecter, il faut banoko respecter baninga. Yo moko o drague mwana batu andimi bo bandi pe ko vivre. Ozo senge ba photo azo tindele yo pozo tindele donc ezalaki bozaki ko sepelisana lokola ba ami. Mais pourquoi les bokabwani bo publier ka baninga? C'est dit à quoi ça? C'est quel comportement ça? Et puis vous allez pas respecter, mais on va vous respecter comment? Quand vous vous comportez comme ça. Et ça là-bas na base, ça là-bas na mibali. Neti moi si a publié que papi mboma, bosiko lelo azwanin. Hello mote? Azwanin. Hello mote? Batu bakolo bako ezaka ba beze à 2 jours, 3 jours et puis esili. La pauvre, elle vient de commencer sa carrière. Ozo ya ko bousculer yango ka pamba. Pourquoi? Ce qui a boyi na ye ko poster biloko na ete. Ko poster yango te, c'est que yo yaki na intérêt moko boye o posta ka po o ganyaka soki biloko ni na ba publicité, ozo tia na ba life na ye. Ah, yango de la ba sabi no bo luka misala, il y a pas de son métier. Ke ko fanda ka o lunga ka o lia o ganyaka vide sima bato. Okoya ko sala na ba bêtise. Bo luka misala ko? Parce que mutu aza na musala okendo sala ba bêtise bongo te. Eza mutoki na eza œuvre d'esprit na ye aboyi nango tika. Si comme monnaie de singe mutu aboyi o publier lisusu asi alinga ki okutu na amitié. Abimisa kutu kombono batu kutu babando ye bayote abimisa kombono les managers Francis, les managers nzoko ande bozala mwasi na mobile. O lepe osuki sango ndinga na ndenge boyoka ni tali okeko bimisa. E mwasi liboso linga. So mutu atali pe ka forme ya Francis yango mona kake mobile moko aza jare ya mibali oyo. Bazalaka sir na ona bango moko te. Po mobali aza sir na ye moko. Ok, osaba biloko ya bongo te. Ça fait la honte mes amis. Eza makambo ya soni makambo tozo sala tokola ko. Tokola koma yo mwana mobali okokende tala kutu elongi na ekuto zo lakisa penza mutu oyo azana mutema mabe. Tandenge azali loko atono moko boye. Namba aida pe mobala rolinga penza yongo baninga bakomo linga ba slim. Ok no linga mobali munene modelo. Mobali munene modelo. En tout cas, ça là qui sali bien te vraiment.
Na bolingo ezalaka soki boyokani te basala ni eloko batika te ezala te. Na bolingo soki esimbi te basala ni batikaka. Eloko ni soki omeki esimbi te batikaka. Comment okende publier moninga ndenge wana? Pona ko déstabiliser ye toni nango. Mais siko otiaki photo yango obimisi yango su yo moko ebimisi o ridicule. Yo kanisi eko pesa onini. Bato bakosala ka base pendant 2-3 jours et puis on va t'oublier. Mais elle c'est une artiste. Pani bozala bongo ko boya ko linga batu oyo ba yebani déjà na communauté po boyeba na sima na bango. Soki ba boyi bino bo bandi ko publier bango pona nini? Pona nini mutema mabe boy biloko okutango kana communauté na ngai. Bo changer ko. Mono Gladys na okeli maonire ba Gladys ba mutakaliza bango kaka. Deuxième tala deuxième Gladys na biso ba mutakalize. Pona nini boy ko? Mutu asali yo confiance alingi yo atindeli yo photo vraiment. Okendo publier yango po esala nini? Po esala nini Francis? Moi mobali azalaka bongo te. Mwana mibali liboso. Na kamwaka benza bana mibali ya mikolo ya. Lebiso to bando kola ba mibali. Mwa mobali ko? Mosi aboyi otikali charisme ezalaka lisusu te. Donc bando lingaka profitaka sima mwana batu. Donc ya salaka na ye ba œuvre d'esprit na ye yo ozolaka ngombongo na poto to nini. Bino pesande batu bo sambwisa poto na ba comportement na bino ezanga tino. Bosambwisa penza diaspora. Okende ko escroquer mutu aza na Afrique. To yebi bien ke bango nde kutu baza na besoin ba mbongo mike wana to sunga bango. Ba métier pe ebele balelaka na likambo. Bo fongolelanga mwa chaîne 5 fongolelanga mwa site moko boy, fongolelanga mwa page moko boy. Batu ya poto kezala omona ba komo li yango Cynthia Kapashi basala ke ka meme likambo wana. Pona nini bongo? Juste parce que na Afrique moi ba fongola bango moko ezala raté yango ba sipliaka batu ya poto po ba fongola bango omona ka bokomo lia bango ezo si sabino na ba valeur bandeko. Bato bozo sala mabe baza bandeko na bino. Oko kende ko lila œuvre d'esprit ya mutu yo kendo lila ngombongo eza malédiction. Eza lokolo zo lia mutoki ya moninga. Na ba social kutu bofanda ka bozo lia na ba poto. Eza ka mitoki ya bato batelema na tongo na 5 ba ko salade. On dirait wana ekokeli bino te albo bandi suko luka bandeko na bino propre. Mwana wana auti ko bima. C'est une orpheline ndenge ye moko alobi. Nzambe apesa ye mwa talent na ye wana ayebi ko loba sekisa abatu. Yo pamba papa mobimbo vandi penza na poto place pe okoza la pe osala kate me bafuta kayo. Okendo lia mutu aza na Afrique okende ko lia ekope ya mbongo. Ya œuvre esprit na ye. Aboyi ko kanga maboko azelaka asala kindumba. Azosala neba théâtre na yo siko vandi na poto place ko tutangu supe vandi ndako ya ofele tangu supe social ba pesa kombongo akolia ozwi suna œuvre d'esprit ya mutu aza na kin obandi ko bakisa bo bakisa ba malédiction bino moko na ba vie okendo kuta na libabe moko bozo comprendre pourquoi mabe zo landa yo mabe moko boye osalaki mama mabe papa na bandeko na mabe zongaka mutu asali mabe te futa makanyo se futa makawa na se ya bato kufa. Ça m'a vraiment fait mal de voir ça. Elle ne savait même pas comment se maintenir la petite. Pona nini boyeko? Bobandina Aïda mona lobi awa. Congolais vraiment pardon. Mawate. Lere bo mutakaliza na rabongo. Bozwara nini? Mongana mitu na rapofa. Bozwara vraiment nini? O mutakalize après? Boyebi ke vie eza mukuse bandeko. Francis. Via mukuse jour moko bo comme on na vie na yo tamu susu après ba 20 ans place moko bo falo le kato lingalo zo musala okuti Aïda aza mwasi ya chef wana moye ba peso musala ezate obando zangelo wa kolobisa mais soki botikala ki na bonne relation nyoso ba soignaka ngo ata bokabwani na mutu bokotikala na bonne relation na communauté na nga ezala penza te surtout bana mibali balinga soki akabwani na mwasi. Si toi on a poto azolinga penza mwasi wana azala penza torchon wana azokendo beta siko ba masole pa bandeko na ye ya basi to ya ba camarade na moni ndenge ya baby na yebisaki bino akosila bana mibali ya poto bakoma mitema mabe koleka kutu na bana basi do souci na yo osila kasoki bokabwani mwasi wana asila omoni ndenge ya baby omoni ndenge ya sili
na yebisaki akosila na mboko ya yebi mboko ya mundele te de souci na ata boza na bana 5 souci na ye mwasi asila mibali ya communauté nanga pona nini ba comportement nini wana ya mabe bongo soki bolingo esili ba relation amoureuse esili amitié etikala kati siko modelo bozo mutakalizaka bato pona nini kaka modelo ko mutakalizaka bato pourquoi po esala bino nini na mi tuna kana no bozo kana nini soki mutakalize muto après ozwi nini ba ko futo to changer ko bandeko ba coronavirus ezoboma bato ba bongoli mitema bato bazo prier bino ka distraction kaka do ole to fana na total makambo coronavirus ndenge ezomema bato soki wa bino boye bitiela biso makambo mitakala to bande suko fandela ka mitakala ole bato ba se concentrer bandeko to fandela suko mitakala pona nini kaka mitakala donc distraction na distraction bato bazo se concentrer coronavirus ezoboma covid-19 ezoboma bato to se concentrer na ba prière to se concentrer na makambo mususu bino boyela bato ka mitakala on dirait bato moko boye na comprendre te on dirait to viva soki wapi oyo na ozo koti na ba YouTube ba communauté misusu ezaka ba prière ko lakisa bato eloko ni boko sala comment se protéger oyo ya biso zalaka soki mitakala te soki kofingana te soki barando te biloko biso to yebaka yango na barando mitakala kofingana kotanga na bakombo de ba biloko moko terre à terre oyo ezo faire avancer la communauté à rien. Comment tu vas dans ton salle dans nos émissions moko bo et ça et faire avancer dans la communauté. Que mutu moko bo azo ebisa bato na loko moko boe o ezo faire avancer bato. Ya biso zala kaka même si monde entier ezo kamo ezo lele ezo loba ezo kamo makambo ezo leka na monde pour le moment la monde entier za eningani pona makambo ya coronavirus covid-19 to zana banda ko soki 5e semaine yango mais pas na biso yebisa biso eloko te to tika la kana modèle na biso wana ya covid do mutu do to ko bima na confinement mutu moko ko changer te. Je suis en train de parler de la majorité. Nazo parler na mutu moko quelconque. Je parle maintenant de la majorité. Je suis en train de donner conseil. C'est pas normal bandeko. Il faut to yeba ko changer. Coronavirus yo batu mebele bako bima na yango ba changer. Mais biso kaka buzo ba. Tu peux t'imaginer na moi ya lelo. Batu bazole la butu moi. Covid-19 ezo boma tozo mona ngona ba télé ba mboko to vandi. Mais bino bo fandi kana ba clavier pona ko sambwisa na kaka. Pona ko sambwisa na eza ere à repentance bandeko. Le temps est mauvais. Eza ere à repentance. Mais yabiso te kaka ma mutakalisation et puis mutu bonzo mutakaliser une innocente yo yebisi mutu olingi andimi yo obando senge ba photo atindele yo pozo tindele siko ye ko mutakaliser po esala nini siko biso to mona ngo po esala biso nini tande boya ko loka communauté après ce que on mutakaliser après ozui nini na mitu na kabozwa ka nini. La petite Gladys, Azan la problème maintenant moutouté. Donc la fille là, même si elle est en train de jouer, tu vois vraiment les qui bon moi na izana onakati ya mwana wana. Et puis tu vois qu'elle est innocente dans tout. C'est quoi popo andime la ki yo bolingo donc et pas biso na mboka na biso eza mawa. So ndimi bolingo kana mutu s'attendre que ba photo na yemo kwa ma photo no moko bombi kuna banda ko mutakalize yo. Pona nini? Na bino pe batu botinda ba photo pe bo kamisanga ezala dia quoi na si penza photo mtakala na nga na tindeli ka mutu po esa nini po esala nga nini bosi bozwa na ebite ndenge ni toye baka tozwa mayele te to si to mona combien de fois ba publia ka batu combien de fois mais c'est que je me demande pourquoi botinda ba photo tilelo. Combien d'années, plus de 5 ans, tout le monde a mis takala ya batu ka na ba nini ba mutakalizaka batu plus de 5 ans. Makambo e banda soki depuis ba 2000 tanga ba YouTube na biso e banda eza no Congo mikili kaka. Ba banda ko mutakalize batu déjà soki ba 2012 soki 12 soki 13. Ti lelo ba mutakaliza batu mais bino bozo bakisaka kotinda batu ba photo. Ezala radia quoi. Ke omi kangi penza photo na soutien to longo li soutien mutakala mabele polele otindeli mutu ndeko na yo te ka eloko kesangisa bino eza bolingo bon mona siko biloko ndenge basala bino se bolingo esile babandi ko mutakalize bino te
epesa pe mayele po ni tozwaka mayele te. Je crois Aïda eloko oyo epesi yo mayele, je crois prochainement osala yango te. Oza na succès na yo, mibali ya poto bakobanda kobenga yo kaka ba ambriere ka bazo ambrier yo. Bako benga yo kaka pour rien. Peut-être la petite azaki obligé. Nga c'est la monaki vidéo anobi la pauvre. Peut-être nenge mutu wana azaki na ba mot de passe nyo so azalaki ko saele ko aider lokola manager. Peut-être c'est pourquoi andimaki a tindela ta mabele wana. Pona komona ye boya zalaka mwana moko mayele soki mona ta ba raisonnement na ye. Anandimite yo keko zwa ka photo atinda ka pona otinda. Donc pona pona ko protéger kaka moi relation wana ki abande ko manager ye. Sikoyo aye ko profiter nango yo ko tolobaka aye ko profiter nango sikoyo aye ko profiter nango a profiter na musala oyo asunga kandeko ne ya mwasi abandi ko senge ba photo. Ye patindeli ba photo et aujourd'hui a publié ye. Bandeko to changer ko nabo bazo publier, nabo bazo tinda ba photo nga kamo abino nyos. Boko zwa mayele mukoloni combien de fois bazo publier bato combien de fois tout le monde a mis takala na YouTube ya communauté mais pesa abino ka leçon te. Donc ezaka pona baninga ba mususu nde ba ko publier yo ba publier yo te. To éviter mobali wolingani na ye ande kono te. Po mobali wana ataba swani na leki ne ya mwasi to ya mobali. Ataba swani ndenge nini akotikala ko publier ndeko nete. To bosa na keloko ekutanisa biso na bandeko ona biso ya mibali to ya basi bolingo. Et soki bolingo esili na lobango tout le temps. So bolingo esili mutu wana aza surtout na communauté na biso. Akoki kosala ope mabe. Parce que loko esangise bino ezaki bolingo. Ta mutu epa na esila ki na note azo linga siko a déstabiliser yo, a sambisa yo, akobimisa na ba photo. Mais pourquoi botinda ba photo? Pourquoi botinda ba photo? Bosololi bosali appel vidéo bosololi amoni elongi na yo il faut amona ka kuna il faut amona ka mabele po epesa esala nini na lo baga tout le temps mo eloko esangisa biso na mibale za bolingo so bolingo esili mobali to mwasi azo obligé akosala pe o mabe so kaza mta mabe alors il faut tozala ka prudent et prudente pour moi na mobali to mwana mwasi wa publier ki copain to copine na ye ata baswani na ndeko ne ya mwasi to ya mobali baswani ata ndenge nini akotikala ka ko publier ndeko neti ata soki akutani na photo yango ya ndeko ne akotikala ko publier te parce que eloko esangisi bango eza makila. Mais yo lingani na mutu obani kotinda na ba photo na batu msupenza obiki bokamsanga c'est dit à quoi? Je crois que notre petite Gladys a vu les sons na ye prochainement rosalela ngo lisusu na Francis omoni bezo kozwa ngo 2 jours 3 jours mais omoni ndenge bezango ekei mutu to afingi yo soko tangi ba commentaire mutu nyoso afingi yo parce que loko osali ezala te mwana wana uti ko bimaka sikoyo azana au début ya carrière na ye batu ba sepela na ye siko ko bimisa ba photo na ye ya ko lakse mabele pona nini. Le bolingana ki batu bazalaki te na ebite soki bokomisa media soki eloko nini yango. Le bolingana ki media ezalaki te batu ya YouTube bazalaki te batu ya Facebook bazalaki te batu ya Instagram bazalaki te mais le bo ya ni pona ni bozonga ka na bani bozonga na ba Instagram le bo bande kotina na ba photo je crois que bo signalaka batu ya ba Instagram te bo benga ebiso te mais siko le rakobo na poni boya otela biso ba photo bolingande ko loka biso to ni nango. Et puis, biloko ezala ka mingi ka na communauté nanga. Pourquoi ça? To changer ko na période o penza batu nyoso ba bongoli mitema batu nyoso bazo luka kimia. Période o penza ya coronavirus ezo boma butu mo to mona ba nini ba vidéo na ba télé ya ba mboko to vandi franchement. Batu nyoso ba komi ko sambela biso ka buzo ba mutakala oko finga na barando. Boko kiata ko pemisa barando ango te période vraiment ko publier bana baninga boko zwa photo moko bo mwana héritier bandeko pardon ko kitati na niveau ya bana te bosala barando na bino boko tsana bana te comme la petite Gladys c'est une petite
olingi moninga bolingo esili bokabwani botikali bandeko kopesa na mbote. Donc yo bando linga kaka ye atravaka na ye bongo yo opostaka yango kuna yo lelaka yango mbongo bolingi ba vie facile congolais. C'est pas normal ça. Bandeko nanga botikala malamu eloko mukina zalaki yango na lobana eloko yango wana esalaki nga pasi komona ndenge ba publiaki mwana na biso Gladys Aïda asepelesaka biso asekisa biso mingi. Et puis, to se retrouver ka boebake komotakalize ye. Je crois que prochainement, à cause de la Congo lisusu ayi des fois baka oza déjà vedette ya communauté na biso bato bayebi yo tandenge ningisaki média na biso ya communauté parce que oza déjà vedette. Lui n'a rien à perdre parce que aza Francis to yeba écoute manager na par rapport na yo. Alors, mais yo za déjà, oza na carré non ebele liboso na yo, ko lingate ke mutumo kwa ya ko déstabiliser yo. Donc, prochainement, ko sale la ngote, ko tinde la rabatu ba photo te, sale lo te, ko tinde rate. Ko tinde rate. Ata mutuni na sengi, je crois prochainement, ko sale ngo li susute. Francis penza, o sengande kono ya mwasi bo limbisi, bo sale esubilo ko anate. Eza na sensité bandeko nanga ko publier ka bandeko na bino ya basi to bandeko na bino ya mobali ya mibali pona nini le bolingo ezalaki bo bando yoka na bien bolingo esili mais o bandata ko réfléchir ka muto to zalaki na bien e osala bien pona nini boye bandeko na ngai natiki bino nzamba lola batela bino.